Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosanto tozongi lisusu liboso na bino na nguya na bango misato papa Kisolokele, papa Diangenda Kuntima, papa Dialungana bango misato basali papa Kimbangu. Toye ko continuer enseignement oyo tobandaki déjà sur les deux semences. Nakobanda okende su mulai te parce que makambo ya kolobeza ebele makambo kote eza vraiment ebele nakobanda kotraîner vraiment lisusu te na banseignement peut-être première partie deuxième partie toclôturer toke na likambo mosusu sino te makambo nyonso toza nango tokoloba ngo te. Depuis totei makambo oyo les deux semences tozwi temps mpona kozongela deuxième partie parce que tozwi bitumba mingi mais victoire eza toujours na liboso oyo kofinga bafingi bato ya molili mpe bakoti batrouble makambo ebele mais ye moko moto apesi biso mosala oyo aza na biso elongo epuis tokolonga pas tokolonga mais tolonga déjà donc nyonso wana ezosalama eza théâtre. Même pour la telema boye côté ya des fois ba stress ba makambo ebele ezo étouffer un peu ba révélation ezo sala neti moi kolemba mais nanguya na emoko atelemisi biso lisusu. Je crois que après oyo tokende na likambo susu après wana tokende na likambo susu parce que makambo olobeza vraiment ebele sans plus tarder na kozonga lisusu vraiment te na makambo tolobaki na première partie vidéo ezali wana. Tozolobela les deux semences. Totali saki mokili ke toza full mélangé awa na kati ya mokili. Bana ya Nzambe bazali, bana ya Satan bazali. Ce n'est pas pour rien ndenge tolobaki la fois passée. Soko tali nzoto ya mutu okomona eza biloko mibale. Pour quelle raison? Parce que tozali na biloko mibale na mokili. Tomoni mwasi tomoni mobali. Tomoni Satan tomoni Nzambe. Tomoni Judas tomoni Jésus. Tomoni Caïn tomoni Abel. Et soko tali na nzoto ya mutu ndenge na lobaki la fois passée omona deux. Munoko mibale, matoi mibale, zolo mibale, misu mibale, makolo mibale. Donc tout eza deux. Même biloko na tangité vérifier au monde que ça deux. Parce que toza deux semences na mokili. Toza na bana ya Nzambe, toza pe na bana ya Satan. Ndeko moka poser une question à l'obi, ba verset peut si c'est correct mais kende encore plus loin. Ce qui va verser monsieur Césali. Alors, na rotanga moi quelques versets où ils ont complété enseignement na biso sur les deux semences. Nzambe tango asali mokili na ye avant na sala mokili tango azalaki na Lucifer kuna na gloire ange wana babengi Lucifer azalaki chef ya chorale ya Nzambe. Na un moment donné boyebi histoire Nzambe abwakaki na mokili tango akwei na mokili akutani na semence moko pe na mokili o tobengaki Adam. Adam azalaki na semence ya Nzambe. Eve pe azalaki na semence ya Nzambe. Maintenant Satan oyo aye na mokili alingaki ye pa zala na bana. Mais pour zala na bana il faut aller na canal ya mutu moko soit Adam soit Eve. A choisir Eve parce que Eve azalaki mwana mwasi a choisir canal wana. Et tu comme on a que Caïn a Abel babimi. Mais la Bible dit que Caïn était du diable, Caïn était du malin. Voilà la Bible zangate. Donc Abel na Caïn, Bible elobi que Caïn était du malin, c'est-à-dire du diable. Si je me trompe présent à 1 Jean. Donc deux semences bandi wana Caïn na Abel. Et tout le monde a que deux semences wana deux lignées wana ezo kite ti Esaü Jacob
David, Goliath. Jésus, Judas. Même les lots, des semences sont les alliés parce que les esprits ne mêlent pas. Attends ma famille, nous avons toujours des semences. Ça ne sert à rien de faire la réunion en famille. Ça ne sert à rien. Parce que dans la famille, on a besoin de faire la réunion, besoin de des semences. Et aussi, nous avons ici à Kabola Bisso. Nzambe mutachaki inimitié wana entre semences ya Satan na semences ya femme. Donc, toyoka nakati et toza bineni, je le répète. Tokatana likasa. Nazotanga ngo. Na Genèse 3 verset 15. Bible lobi boy. Après péché Adam et Ève, Nzamba yé ko juger bango. Aibisi bango boy. Je mettrai une inimitié entre toi, c'est-à-dire toi, Satan, toi, serpent. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Je mettrai une inimitié. Donc, Nzambe Lemutu a une inimitié entre postérité, c'est-à-dire sémence, il y a Satan. Il y a serpent, dans la sémence, il y a femme, sémence, il y a nzam, il y a bana nzam. Donc, il y a une inimitié wana. Donc, tokoyo kanakate. Dans la Bible, continue Koloba, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc, bango, bandara ko attaquer biso, ko maltraiter biso, ko piquer biso partout, mais biso to ko écraser bango la tête. To aussi la na bango ndengwana. Donc to yoka na kate. Donc ba réunion en famille, hein? Et ko simbate, na lobi te ke bo sala ngo, bo continuer ko sala mais résultat et ko simbate. Parce que na kati ya famille, toza na semence ya diable, toza na ba oyo baza na semence ya nzambe. Et ko simbaka jamais. Oh, to sali groupe ya famille na WhatsApp, to benganaka. Soki réunion, to solo li problème, to solo li na kati ya groupe, to solo laka. Ngana kozalaka na groupe moko te ya famille. Parce que na ba groupe wana c'est très dangereux. Une fois boza uni ensemble na groupe moko boye, mutu moko kaka ya mabe à partir ya appel moko akoyi konvite batutu. À partir ya appel moko akosala batunyo so mabe. À partir ya appel moko parce que batwana bana Satan munoko na bango balanga na venin. Soka lobi eloko moko boye ezalaki si ezokata libaya. Bazaka na elobela malamu te. Okoyi biso loko moko boye o mende ko sala na ezoma ngala za nkoba yo moninga nkoba. Donc bazandenge wana. Alors ça ne sert à rien ya ko sala ko sangana na bato ndenge wana ko simbate. Et ko simbaka jamais tozali binemi. Mutakatsa biso likasa wana nzambe ye moko. Donc comme on a deux lignées, ils ont continué. Jésus t'a envoyé. Après, si parabole, il y a livré na blé. Livré na blé et sangani. Mais livré, ils ont étouffé blé. Mais disciple, ici, Jésus, mais maître. Mais tout le monde a livré. Tant ils ont étouffé blé. Jésus a le bien. Botike qu'on ensemble jusqu'au jour de la moisson. Botika, bana ya nzambe na bana ya Satan. Va fonctionner ensemble, va coller ensemble jusqu'au jour il y a la histoire. Séparation et que salama. Pour le moment, tu es belé, bazo se déranger. Ndenge ni mokile komi boye, ndenge ni batu komi bopoma, ba poison, batu komi ko sala batu mabe, ba mbasu, o sali top na mutu boya melio, o sali boye. Même dans Kamba, mabe ezali nazolo bango parce que bato mingi ba na nkamba bazote na vision moko boye kuna ba ange na ba ange. Non monsieur madame, okozala surpris. Et si quand nzamba zali et si quand on appelle Satan zali. Parce que Satan yebi ke nzamba za wana akotika tante akozala wana et nazo bisabilo vérité que
ntango nzambe abwakaki Lucifer bademo nyonso oyo baange nyonso oyo akweyaki na bango na mokili bokomona bango kuna na nkamba baza mpe na kati ya bagroupe okomona na jeteki alati zunganisa dirigeant okomona ye je ne sais pas comme protocole okende na vision te ke kokuta bato nyonso parfait baange non esika nzambe aza esika satan vandi même kuna na gloire nzambe na baange mais ange moko oyo tozolobela Lucifer na bademo mosusu bazalaki kaka content te donc mabe ezalaki euti kuna na likolo ekokwea nde na mokili donc kamba eza esika trône ya nzambe evandi satan mpe aza wana na bana na ye na bademo na ye oyo bakweyaki na mokili awa baza wana donc toza toujours na deux semences partout bopalangana te na nkamba toza na trois sortes ya bato partout même na mokili tozalaka toujours na trois sortes ya bato toza na bavrai croyant neti badaniel luboya mon petit neti baezekiel 33 oyo napesi mbote ya passant félicitation na mosala ozosala papa Kimbangu papa Makolongulu apambola yo ata oza na mosala ozolobela papa Kimbangu ata oza na nzela ozolobela papa Kimbangu ata oza na metro ozolobela papa Kimbangu afula yo mbala misato namonaki oza na Montréal nga mpe naza na Montréal nakoluka yo wana eza entre parenthèse donc toza na deux semences bopalangana te soki bomoni mabe eleki bosepela parce que eza temps na bango e nzambe azozela mabe wana ekoma na niveau moko boye mpo adéclencher maintenant colère na ye écriture moko ezoloba na bible je peux nakotanga yango rapidement soki nakotrouve yango na Genèse 15 au couche verset 12 na kititi na 16 au coucher du soleil un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers la cellule. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Écoutez maintenant. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, peuple ya Nzambe, peuple ya Abraham, vous allez livrer. Mais Nzambe a jugé. Bateau bako maltraité bango wana oyo bako persécuter bango. Il faut iniquité à Amoréen et comme na comble. C'est-à-dire, Nzambe azotala iniquité na bango, mabe na bango, na le komi na comble te. Mais biso étant que ba humain, tozo mona moyen te, tozo étouffé na livrer. Nzambe azotala lobi nanu te. Silence oyo nga na lati. Bokanisi eza pamba. Silence wana oyo Nzambe alati. Eza parce que iniquité ya bamoréen nanu ekomi na comble te. Oyo baboti mbosu na kamba. Oyo bafie mutu baboti le malade en PC. Oyo bayibi mutu kuna. Oyo basali boye. C'est normal. Jésus na groupe na ye. Démon moko azalaki wana Judas. Un démon azotambola na Nzambe. Na lola kuna Lucifer aza na Nzambe. C'est normal. Aucun kambo kute na problème, c'est normal. Nazolo bango parce que batu mingi bakute na ba surprise. Bakendaki bakanse bakutaka ba ange, bakekuta ba surprise. Nzambe na Satan bakoperaka, basololaka, baza ba master. Job outi wapi?
On a outil nanga ko telengana nanga na outil beta nanga ba 6. Et bon moni serviteur nanga moko te kuna. Pardon, wana nzamba zo bisa Satan pardon. Satan outward. On a outil nanga ko telengana na outil baluka na outil beta nanga ba 6. Au moni serviteur nanga moko kuna te comme les Job. Abio na moni bon azana blogo ebele et puis azo ndima yo makasi tout ça. Donc on mona les solo ya nzambe na Satan, bazo solo na bango pepele. Baza ba master ba solo laka parce que na website bino la fois passée Satan aza serviteur de Dieu. Ba sorcier baza ba serviteur ya nzambe. C'est-à-dire ceux qui yo komi ko bunga bunga. Nzamba ko utiliser Satan pour azongiso na nzela. Soko zo katena likambo moko boye. Nzamba ko utiliser mama leki na bino bi tata leki na bino. Oya sorcier. Aya ko boite lo tamba subia sale lo moko boye. Tango ko mona ndengo wana le. Ozongeli Nzambe Seigneur, Seigneur. Donc Satan est serviteur de Dieu, ba sorcier, ba magicien, ba démon, ba toana nyonso, baza ba serviteur. Mais du côté négatif. Biso toza ba serviteur côté positif. Toza na deux semences. Semence ya Nzambe, na semence ya Satan. Donc la version antikotanga, iniquité ya ba moréen nanu ekomi na comble te. Yango moni kimia eza nanu. Nzamba zo sala na lelo te. Même batu bazolo bana est batu bazo kufa soki eskaka aza Nzambe ndenge nini bazo kufa. Oh, mais c'est normal, même la Bible c'était comme ça. Une fois botiki Nzambe, Nzambe peut asali semblant dire à monate. Tala bana Israël, une fois batika balai ko tika Nzambe, Nzambe azo tika bango, azo livrer bango. Na binemi na bango. Une fois bazongeli Nzambe, Nzambe pas zongi na bango, bakomi ko gagner. C'est la même chose tant que tu reconnaître papa Kimbangu te na Congo RDC. Tu zalala boy. Ba église a réveil ba prier na ba mangengenge ba sali ba réunion ba nini tout ça guerre zo continuer gars. Bobeleli Jésus. Quel Jésus bozobele là? Bobele là papa dia Lungana. Bobele là papa Kisolokeli. Bobele là papa dia Ngena Kuntima. Boromona eloko osalama na Congo. Nazolo bango avec expérience ya vie na ngamboko. Ba oyo ba yebi témoignage na nga ba yebi. Oh ya sali pa na nga pourquoi ko sala ngwe pa na binote? Pourquoi ko sala ngo na Congo te? Bobele la le vrai Dieu. Mindele ba yeko kosa bino na banzambe pamba ya mike. Nana bisaka bino ke nzamba za mbele, nzamba za mbele te. Entre parenthèses. Donc, na tanga verset moko, parce que ndeko moko atuna kingai, est-ce qu'on a l'écriture mususu? Nazo tanga Romains 9. Toujours, dans le kamtozolo, il y a deux semences. Romains 9, verset 10. Verset 10. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. 11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Tangu bana wana bazalaki na mokilité, nanu baye na mokilité, nanu babotamité, bazana na kati ya libumu ya mama. Élection ya Nzambe c'est salamaki. Yango Paul azolo na verset 10. Na verset 11, yoke élection. Dans verset 13, pardon. Dans verset 13. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Donc, bana wana babotami na mute bazana kati ya libuma mama na bango mais Nzambe asa yini Esaü. Asa lingi Jacob. Mais Jacob asalaki nini po balinga ye? Asalaki na kati ya libuma. Asalaki eloko moko te ya malamu. Mais Nzambe alingi ye déjà. Esaü asalaki pelo kwa mabete mwana batu. Mais Nzambe asa yinaki ye. Et na minute yo tozoloba, ba mama mingi na mokili bazana zemi. Peut-être mapasa, peut-être mwana moko, mais bazemi wana ezana bazemi mususu Nzambe ayini déjà bana wana. C'est-à-dire bazé ayete,
bana semence na yete eza pe na ba oyo nzambe asa lingi bana wana élection nzambe salami déjà dès avant la fondation de ce monde mutu asali mabe te me bayini mutu asali pe malamu moko te me balingi neti nga nazali na nga mutu mabe mais papa mimbango alingi nga depuis bomwana malgré nazobenga na ye malgré nazolinga ye te nazolanda nga toujours parce que nazalaki na elembo na ye amonaki ke oyo aza yanga satan nde moto azotrompe ye et lelo nazwi position donc élection ezosalama avant même moto abotama Jacob asalaki eloko te ya malamu je le répète nzambe alingaki ye Esaü asali eloko ya mabe te afingi motu te abomi motu te mais bible elobi nzambe ayinaki ye déjà. On continue dans le verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Paul a dit, loin de là. Verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait la miséricorde. Paul Alobia, ce n'est pas la volonté de celui qui veut, ni de celui qui court. Ce n'est pas la volonté de celui qui veut, c'est-à-dire, Moutou, oh, ngala eskaka, ngala zamona nzambe, ngape nzambo eboye, papa ki manga dingelanga, ngape nabo, non, non, non. Ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas la volonté à Moutou. Ponzamba ponayo. C'est la volonté de Dieu lui-même. Et ce n'est pas aussi ta volonté pour y aller à l'ibébi. C'est sa volonté. Je le répète. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut. Ce n'est pas la volonté de celui qui court ou qui persévère. Nazang sa église te. Na prière na ba eri no so bangonga. Nazanga kana nkamba te. Na sala toujours makambo malamu, c'est bien. Mais ceux qui nzamba pona ki yote, eza gymnastique. Eza gymnastique. Ozo sala bien, et ko futo bien na mokili awa. Mais pas na sali. Pas na salut, je le répète. Na salut, c'est la prédestination qui compte. Na salut, c'est l'élection de Dieu qui compte. Ce qui nous a pona yote o mata o kita soukana yo enfer sans scale. Ce qui nous a pona yo o mata o kita okobika nanko. Par exemple, les alliés belé. Brigand à croix. Aboma batu, afinga batu, asala makama mabebele, ayiba, sola viola, donc makama mabebele. Mais na croix, il fallait Jésus à ça la miracle, non? À l'ongolé na croix, à que nous avons baptême, à comme à mondimi, ainsi de suite. Mais il fallait pas Jésus. Aïe, c'est le banane pour se repentir, n'a pas bien ayo sala sala wana. Jésus a bêti tout cara. Tant que tali gara boye, a monique oazana elengo. Lelo kaka lelo ozana nanga kuna. Mais alaki mutumabe. Papa na biso ebingwe. Asali bakisi, ali michopa batu, asali ba mire ba makambo mabe tellement belé a bomi ndenge moko azali koloba. Mais juste na suka comme azalaki na elembo ayoki mungongo ya papa. Mbangu na nkamba aleli. Papa ebisi eza chance na yo. Tango azongi akati suki. Kimbangiste tout fait. Et puis ebisi ba tout clair que nzamba za na nkamba.
nzambo ya sali mokili ye wana za na kamba abombami edingwa leli omoni ka umelaki pe lisusu te départ pour ceux qui atikalaki lisusu na mokili peut-être que diable alingaka trompe ye est-ce kaka alongoli ye mbala moko na militi oyo tozoloba edingwa aza na gloire pepele na papa kimbangu donc mwana ya nzambe ata aza na mabe ya ndenge nini nalobi te ke mwana ya nzambe akosala mabe te akoki kosala mabe kutu ya makasi pe mais avant sa mort nzambe akorécupérer toujours Esaü pardon Jacob akosi papa na ye akimi akekutana na nzambe mais nzambe fallait ayebisa ye yo okimi papa na yo okosaki papa na yo bénédiction ekei epa na yo alors tezalaki Esaü nzambe atuni yango te masonge wana nzambe akipe yango te nzambe ayebisi ye te banda kosenga pardon ayebisi ye te ke il faut zonga nanu kuna o bana kozo non nzambe atali ye kaka boye aza na elembo ayebisi ye kombo na yo lelo ekomi Israël. Quelle bénédiction. Place wana bapesa ngo comme Bethel. Donc c'est comme ça. Ce n'est pas la volonté de celui qui veut ni de celui qui court. Soko oza ya nzambe oza ya nzambe. Mabe nyonso ozosala nzambe azosepela te. Mais akotika yo kaka korécupérer kaka na kwe moko boye. Ozosala mabe nzambe aotala kaka boye. Azozela okoma quelque part après akota en action. Nzambe akoki koperdre mwana na ye te. Neti yo oza na bana mwana moko abomi mutu na balabala par exemple babandi kobete mabanga okoya kodefendre mwana wana soko oza parent ya solo okolinga tomona mwana na yo bazo maltraité malgré asali mabe okolinga tomona mwana na yo bazo tie na prison malgré asali mabe okodefendre ye kaka parce que aza ya yo. C'est la même chose dans Nzambe. Nzambe c'est la même chose. Mama be tozo so na mokili awa tozo encourager les maltés. Mutu so na yoki balobi c'est que ngabo na nga mwana Nzambe na osala nyoso na lingi. Et ça signe que ozate oza mwana Nzambe te parce que semence ya Nzambe ata soki olobeli vérité ndenge nini comme azana nature wana tia okoka te kokende kosala ka mabe tout ça. Même si on a sali mababa nous regretter toujours. Alors on a toujours à l'aise. Alors les autres sali à l'aise wana a préféré tika na yango. Et si on continue na mabe nzamba ko récupérer. Yango moni za ba mort prématuré trop. Papa ki mbanga sali sa biso nyos tozo luka toza la parfait. Donc toza toujours na deux semences. Semence ya Satan et semence ya Nzambe. Élection zosalama avant même kobotama. Tango beba ye na mokili, soit aza ya Nzambe, soit aza ya Satan. Soit aza ya Satan, akochangeaka jamais akoma ya Nzambe. Okozwa avocat te okomisa ngo manga, impossible. Okozwa lilala te okomisa ngo bitabe, impossible. Soit aza ya Satan, aza ya Satan. Soit aza ya Nzambe, aza ya Nzambe. Tala Pierre. Awangani Yesu. Judas awangani pe Yesu ateki. Basali presque même péché. Ba pardonner Pierre. Ba pese ekutu clé à royaume. Mutawangana ki Yesu ba pese clé à royaume. Asenga pardon place ni. Judas ba condamné. Ba verset on a mis sur le belabino loroté. Bolingo mibe komisala c'est bien. Mais bolingo mibe komisala wana eza po na bana ya Nzambe, eza po na mutu nyonso te. Mwana ya Nzambe eza nature na ye, bolingo mibe komisala eza ya ye. Na lobaka la fois passée tant que tu quand Dieu devint homme, mutu asalami na trois parties, corps, âme, esprit. Bolingo mibe komisala. Donc eza nature.
bolingo mibeko misala elata bana ya nzambe même soki azobetango kara azosalela yango te mais eza na kati na ye eza neti semence soki okoni lelo ekobima mpe kaka lelo te lobi te un jour omona ebimisi batige ebimisi bafeuille tout bafui ebimi bolingo mibeko misala bana ya satan ata baimite bakokoka jamais bakokoka te bolingo c'est l'amour envers ton prochain bolingo wana ezalaka te na bato ya trois entre bango na bango non bolingo eza mpona koprojecta ngo epa mutu nyonso lelo bato bazalaka misala mibeko misala ebongo bolingo soki omoni mutu ya 26 mpo na yo donc aza ennemi tozosolola quelque part nazobisa bango ke non bandeko na biso ndenge nini ozoloba boye pour moi baza bandeko na nga parce que bazolobela papa kimbangu epuis bazokroire na papa kimbangu nyonso biso tozosala bazosala yango makambo ya famille eza makambo na biso te biso tozotala eloko tondimi baza bandeko na biso soki yo olingaka bango te bolingo wana eza te donc oza monstre oza na une partie seulement ya mibeko misala peut-être mpe mibeko eza te donc oza loka peut-être na misala okombolaka mkamba oza protocole kuna ozosala na yo bénévolat c'est bien mais ozomanke deux choses bolingo na mibeko bino mpe bato 26 bolingaka bato 3 te non soki omoni moto 3 ngai te oyo bango te bolingo mibeko misala tolingana tokangana biso nyonso toza bana ya papa moko na famille moko okomona mwana oyo na mwana oyo bayokanaka te me baza famille moko makila moko suka nango bakoyokana na bango bakosangana sikoyo mokolo oyo bakosangana bino sikoyo bandimi bino mpe bakoluka sikoyo bosangana nzambe ayebi pourquoi nazali mpe kose déranger na makambo oyo trop nayoka mongongo oyebisi ngai va de l'avant tala oyo ozomona ya malamu kende nango liboso makambo oyo ozomona wana les deux camps eza parce que baétranger baza na kati na famille sainte baétranger bazali mokolo baétranger nyonso bakolongwa okomona ke bango nyonso bakosangana epuis makambo ekochange na mokili wana eza mongongo nga nayokaki nayebisaki yango meme mwasi na ngai parce que nazalaki tellement dérangé ere nyonso soki nabengi tozosolola nazomentionne kaka likambo ya ndenge nini 23 ndenge nini bata 3 ça me dérangé nzambe atia yango bongo baétranger tout fo bazala éliminer nga nayebi nanga baétranger te me nayoka nde bongo soki otali Abraham je crois si je ne me trompe pas nzambe ayebisaki ye mwana ya makangu akoki kohérite te na mwana ya ndako il fallait bakabwana mpo mwana ya promesse azala pleinement na héritage na ye c'est ça eloko nga na donc wana etali biso te to avancer baza bapapa na biso bapapa na biso ya 26 baza bapapa na biso bapapa na biso ya 3 baza bapapa na biso tokoki mpo koloba te oyo oza mwana papa te oyo oza mwana papa non monsieur madame eza manque d'abord ya respect et puis yo oyebi te bango ntango babotamaki biso mpe toalaki na biso te ntango papa kimbango azalaki biso toalaki te alors ndenge bino elobi oyo eza révélé eza ya biso oyo eza révélé te eza ya biso te bolingo mibeko misala eza mpona motu nyonso ezala bato ya groupe de prière ezala bandeko na ngai ya message ya William Marion Branham ezala bandeko na ngai ya batémoin de Jéhovah ezala bamusulman nakolinga motu nyonso nakoprojecte bango amour et surtout bato tozolobela papa kimbangu bapapa nkusu même soki azomona ndenge moko na nga te na makambo mosusu le fait azolobela papa kimbangu
nazo boire que les fleurs. Papa Masambokili. Ba papa na biso nyonso wana bazolo la papa Kimbangu. Parce que pendant le niveau qu'on dit ma papa Kimbangu za blague. Ça c'est l'université de la parole. Mais celui qui a la facilité à dire déjà papa Kimbangu. Bopé ça est chance. Il y a quoi avancer dans ma camus sur etikali. Tout ça binemité. Celui qui a na kuta net dernièrement na la na papa Masambokili to solo li to mona na kiwana to solo li na biso. Bande ko ba mona ki bongo ba beti libako. Mais toza famille. Toza famille. Ngai batindanga na nkamba. Mutatindanga na nkamba papa Kimbangu oyo ali puta. Tango na komi na nkamba na kuti papa Kimbangu me azana costume. Na sa motema na bime. Na nkamba na kase na okuta ye moko. Nazo kanisa na motema na nga mbala moko papa Kiangani ayebi singa aseki ayebi do yo ni nyomona kaka wa liputa ngana yo ngana nazo kanisa na motema yo ebi makambo na ndenge ni ayebi singa nzamba ayebi makanisa bato nyonso ayebi mitema bato nyonso na tuni est-ce que yo za nzambe wala tango na yaki sika comprenez mon ignorance. Ayebi nzamba yebi makanisi ya bato nyonso. Do mutua do yaza nzambe. Na bi me ngamu tabengi nga papa wa ya liputa wana na répéter ce qu'on a monoko. Ayebi singa bi ngamu na bengi. C'est moi. Nazalaki convaincu mais mingi te. Juste avant papa Rigen, José Dangenda Kende. Amemenge papa to. Tant papa moninga ka boy. Mon fils. Omoni okangambia na lukio depuis bon mwana na yo il fallait na longola mama na yo na nzela pour mama na nga kufage trop jeune 27 ans alors il fallait alongola mama na nzela pour likambo nzambe ezwa nzela abi ngam na bokoli yo depuis bon mwana na yo ti ndengo komi lelo na nkamba wa ngam na bengi yo makambo nyonso kuta na ngona vie ngande mtu na sauva yo akutana makambo ebele babwaka nga na océan papa Kimbangu ali puta mutazongisa na kati ya bato boyebi témoignage wana babetanga masasi batenga contre nzete baobomanga en plein air banda kobeta masasi nazoka mabanga moko ezotutanga na nzoto papa Kimbangu na pembe nazorefule ba masasi wana soda kweya genou atomboli maboko aboti munduki boyebi témoignage wana batelanga ba poison ebele papa Kimbangu aye ayebisinga kolia te biloko eza piégé. Boyebi biloko makambo nyonso wana na ba témoignage nanga mais papa Kiangani alobi ngande mutu na sauva na makambo tu ya yebi yango ndenge ni ngana koli na papa Kiangani te ayebi yango comment et puis ayebi mama na ndenge nini puis avec précision abi mama na wazalaka ngolaise ndam na longola ke na mokili po likambo nzambe ezwa nzela bokeba na makambo oyo bozoloba libanda. Batuana baza batute. Boke bapena baba batu 26 yo nyoso baza wana famille sainte wana. Beaucoup du respect. Kofinga na yote. Soko moni ke bolingo mibeko misale za na ngote vamba na onye okanyi uno. Baza bandeko na biso. Papa oya botinga même so baza bandu. Même si on a moyib, même si on a salama kamamabe, on a respecté toujours. Donc, tu côté sur le respect, peut-être après. Donc, tu as des semences, on a raté, donc tu as ennemi. Et puis, on a deux semences, ce qui moi, na botami aza moi na libebi, aza fils ya perdition, mes filles à perdition. Moi na Satan. Bon, on a visé parce que tant que vous mwana arozwa ata na eloko moko soki mwana azwi ata na eloko moko te nayebi te banda ko réfléchir neti mama moko abota quelque part mwana binelo ya voisin biso mtekena okata makambo wana mama azo se défendre nayebi kazwi na eloko te mais est-ce que yo tali michopo na michopo na yo tali yango donc mwana fozwa mutu na michopo soko tali face pena boye voisin obligatoire. Moi non yo boti makila na yo il faut atana eloko moko ya yo obligatoire
parce que aza ya makila na ye bana ya Satan même soki aza saint bozomona asalaka mabe te mais eloko moko kaka ekofunda ye ke aza ya Satan et surtout balaka na haine moko ya kosakana te bayinaka mutu pena donc ayini yo penza donc na degré moko boye même dictionnaire ekoka koexplike yango te donc bango wana kokanisa te ke soki oboti mwana opesi ye kombo par exemple ya Abraham opesi ye kombo ya Abraham kokanisa te ke ndenge azwi kombo Abraham wana ou bien kombo Moïse akomi mwana ya Nzambe akomi na semence ya Nzambe non eza imitation opesi ye kombo ya Abraham mais lelo kende na prison ya makala okuta ba Abraham ebele baza kuna opesi ye kombo ya David kende na prison makala okuta ba David ebele baza kuna opesi ye kombo ya Rebecca kende na boulevard de 30 juin ou bien na Sainte-Thérèse na Montréal okuta bandumbe ebele baza wana bakombo ba Beki bakombo ba Sara bakombo ba Sephora baza ebele kuna na Sainte-Thérèse même na 30 juin awa na Château Rouge plein kombo soki eye na imitation ekozala na influence te na vie ya mwana wana eza Rebecca ya kopi ya Chine o Abraham mwana yanga kombo ne Abraham ya Chine o mwana nanga kombo na ye Branham pena donc Branham ya Chine prophète Branham ya bato il était puissant en parole et puis na acte un prophète authentique bato tout bakoma bapesa bakombo Abraham Branham c'est bien mais tala lelo ba Branham ango teti Branham alingi kutu Branham te alingi mpe message ya Branham ango te nga napesa bana na nga kombo neti alleluya nayoka mongongo pesa ye kombo alleluya naza na batémoignage oyo nga nasalaka eloko ngulungulu te makambo mosusu mpe mwasi na ngai ayebaka te nayebisaka ye oyo fo nayebisa ye oyo mpe fo nayebisa te nakoyebisa te donc ata opesi no kombo ekosala eloko te bana ya Satan bazalaka jamais satisfait jamais bazalaka satisfait nazotanga na l'écriture moko na toujours dans Romains 9 verset maintenant 20 oh homme toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu yo nani pour contester na Nzambe pourquoi Nzambe asali nga boye pourquoi Nzambe atianga fils à perdition fille à perdition pourquoi Nzambe asali nga elongi boye pourquoi bamosusu baza qui es-tu pour contester na Nzambe Paul a continué à le dire le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi vase oyo potier asali na mabele est-ce que etunaka potier pourquoi osali nga forme oyo non verset 21 le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil potier azali na aza maître ya tout akosala vase d'honneur akosala pe vase ya usage vil c'est-à-dire ya tina te verset 22 et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition ba vase ya colère basalami pour la perdition Nzambe des grands potiers azwi mabele asali mutu asali mutu maintenant na bato nyonso bana mokili awa eza na bavase ya honneur bana ya Nzambe eza na bavase vile bavase oyo esalami kaka mpo na colère ya Nzambe bazali basalami mpo na perdition yo moto posai nga question j'espère kozwi réponse na répété verset wana verset 22 et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition basalami mpo na perdition ata olati zunganisa
ata ozoyembaka na choral, ata ozali soki pied gauche, ata oza pembeni ya papa, protocole préféré. Soki oza na semence ya Nzambe te, tu es là pour la perdition. Bana ya Nzambe na bana ya Satan. Yango nde tozolobela awa, bitumba, eza makasi. Verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ba vase de miséricorde, on a préparé pour la gloire. Donc, la décemence wana, ba msusu ba salami pour la perdition, ba msusu ba salami pour la gloire. Bazalaka satisfait jamais. Bazane kitaka na bango Satan. Nzambe azwi Lucifer apesi ye grade ya munene chef ya choral nyonso ya lola. Satan azalaki satisfait te. Tant azotala nani archange. Alingi azwaka titre archange. Atali archange abi te ngai fo kaka nazwa titre ya Nzambe ye moko ndenge bazo adore ye bo. Oh, mais Nzambe azo comprendre te napesi yo eloko ya munene. Likolo ya ba ange mususu. Mais comment ça satisfait Karate? Bango wana nde bawelaka ba titre, bawelaka ba poste. Akosala nyonso akorrompre cabinet po azwa poste munene. Akokoma même na ntaba po afuta mutu cabinet kuna. Et puis cabinet wana pe ezala cabinet otenga nazo kanisa na motema nanga. Ezala cabinet te onazo penser. Parce que quand vous battez bino na cabinet, papa tie bino wana za na confiance na bino. Bosala makambo propre, correct. Mutakoyi ko corrompre bino te. Boko sala pe compromis te. Bazala satisfait même si dans un Coran ou bien za pied gauche ou bien batie protocole, akolinga ko magana na niveau oyo mususu kwa nazali pona nini kaka ye. Il fallait ngana za la bongo pona nini, il fallait nga eza nature ya Satan kuna na likolo azalaki satisfait te batie yo mbuta mais olingi okoma kaka na niveau moko boye ya de la ville batie yo déjà de la ville olingi okoma na niveau moko boye je ne comprends pas bango wana bazalaka satisfait jamais yango moni Nzambe atali ti alobi abwaki bango na ba demo ba oyo nyonso balandaki bango tout abwaki bango bazalaka satisfait jamais au grand jamais bazalaka satisfait te donc baza wana seulement pour na titre akomi koboma mutu pour na titre et soki azwi titre akovanda nango ti akokufa papa minene wana ya mikolo donc ti akokufa na titre na ye soki omeki neti otelemela yo byo touche titre na ye akosala mabe bango wana okowela titre okende nango wapi lobi okokufa titre tikali papa dange nalobi titre eza neti uniforme ntango okufi balongoli yo elamba olataki batie odra okende titre wapi même biso ndenge tozosala boye bato ebele bazotuna nga oh mais il faut ça la cour biblique oh bana non musala na ngai yango oyo bapesi nga basuki na ngai wana donc bawelaka baposte na ndenge ya kosakana te bakokosala meme mabe bapapa oyo okomona mituka ya lingomba avanda wana alongwaka te ti akokufa azomona su bien te akomonaka manete ya myopi ya minene na moyo omona misu ne pene desine ya minene na kati ya myopi ya manete ozomona su bien te kosala accident tika aotika te mosusu awa mutuka ifale tozwa mutuka topesa chauffeur mosusu parce que ye azali kobela aboya papa mokolo azwi clé akotisi na sous-vêtement alobi oyo aza makasi amoniki aza na Nzambe ya solo akozwa clé wana bato tu bakima
On a minute on a keba. Alors ça on a dégâts. Batu ya Satan baza ebele na mokili awa. Baza ebele même dans l'église. Yo koma kimbuta ndengeni. Yo moko mto yebi secret na motema na yo. Koma mbuta, koma pasteur comment? Okena ko pesa ntaba. Ou be pesa mbongo. Après otelemi liboso ya bato, ngai pasteur nazoteya. Exode 20. Matthieu soki combien? Silo nzambe pas chez moi. Na vanda na tena yoka yo. Jamais. On a une mbuta. Va-t'en. Toza na besoin na yote. Mbuta masakado ou bien mbuta. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop, on ne comprend pas. Tu l'as dit, sa papa en boko, non? Hein? Bino bolingi bote ya rabatu, mais bino bote ya bino te. Ngana yote ya bino. Toza na besoin ba mbuta ya solo, ba mbuta masakado te. Ba vrai mbuta. On va défendre papa. On a besoin peut-être de la connaissance et belé ou bien de mystère. Zala no la sincère. Zala no la sincère. Salam salam na la sincérité. Et si dit, biso na kimbangiste on a besoin de mystère mokoboye. Mystère ya sous-vêtement ya prophète. Mystère ya calvitie libandi ya prophète. C'était l'aéroport de la colonne de fer. Mystère ya cuisse. Le mystère de la cuisse. Biso stoté ya biloko wana. Mais na yo mona ke ezalaki on dirait envoûtement. Nzamba a besoin de makambo wana te. Nzamba a besoin de bolingo mibeko bisala. Estili. Ba mystère nyonso wana ko suka na na premier poste. Okoya tolo bake. Ngai na te ki boye. Ngai na sala ki boye. Bato babeti na linya maboko. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc ça ne sert à rien. Yakowela kaba titre. Nazo kata awa. Pendant qu'il y a la troisième partie, après nasilisa. Parce que namoni na sali presque 1 heure. Nous allons continuer. Papa Kimbangu, apambola bino.